coucou, j'espère que vous allez bien. Très bien par la grâce de Dieu. Bambo tembe yango yo tina bunde c'est pas ya coach na bino tasi de bundes. Ba mama. Yango musique ndingu. Triste réalité pour la musique ndingu. Tana oloba ape o. Ko kipe makambo musique ndingu te talo tete eza makambo na réseaux sociaux bana mama to solata mo muke. Eza makambo susu mona bolingo beta no yango kara. Olingo lobela na ote. Olingi na peut-être o nyatango ka bonge le ka bonge moteme simbate. Moteme simbate etinda ka to loba mwa muke. Obeza ba base mso le kana kata internet olingi no beta no kara me simba na ngote foka olobela. Ba base on peut bota mara 10 jours au jour tale belé. Koto to moni kuna o Marlène Kasanga mwasa ya papi. Kaka Marlène Kasanga mwasa ya papi yango kuna pe o azara mutasima des fois. Car susu so to moni moi simo azara chroniqueuse na kini soki espel la lion abani côté mela côté mela nani master ngai nani Lisa Queen oh Lisa Queen yina ebité so ba osala guerre ba mbale total ka mambo ndenge ezokende bande konanga triste makambu donc na internet tozala vraiment agogo makambu ezala kana kati ya terrain bese ezala nango kaka baluka etournaka koto kuna pe grâce mbis na Jael show ok bas babande ba yokana ki basona ya lokuta kosona ya lokuta basekele bimi ba audio bimi ya grâce mbis mais lelo mana eli mingi bandeko nako yela pe mama grâce mbis na Jael show mais lelo pour le moment ya Jael show na grâce mbis na tia ono na kati ya frigo na tia na kati ya frigo ezwa malili na ozwa bango na obimisa bango sima poka ne bopesanga kombo tina na adopta na ngape kombo na ke yo lobaka pe mingi muno oneza na polo lobaka donc na adopta kombo na lokwa na lobaka mingi il faut bo sepela na ngaka modèle wana mama grâce business Jael show eza na congélateur mama grâce business Jael show eza na congélateur na oyela bango après na oya osala analyse na bango après ya base na bango basala ki ebaluke komi ya solo bana mama na elilo musique ndingu do mama musique ndingu na yeba ndingo banda te ndingo suka te ezo pesa nganga mo posa koseka na oyeba te so makama musique ndingu na ko banda loba onde ni menaza obligé fona loba po boyebi kenga na zanga na liste donc ga elo nyoso na réseaux sociaux ngungi o pese o fumi eleki il faut kana ya je suis obligé parce que soki seki singa to et pesinga sombo fona yaka ko lobelango to moni mo amos mo be nana sakasa na kacha TikTok kuna asaki libala na e ka ndenge zalaka na kati libala na bana mama musique ndingo azaki pe na libala wana azoboma kutu danse bandeko ok nana sakasa abimaka kana musique ndingo malgré to asaki mariage koyaka ke ndingo abima na musique ndingo na ndenga obata makoto na mobile na e oyoyebana te bandeko na ngai nana sakasa abima na mobile na e boyebe explication anya surtout azela ipoto zo yate aluki kobota yate mais bolingo na ya motema ezaki na onde musique ndingo bandeko na ngai na oki pasi yango biso basi toluka nini juste yango biso basi tozaka na eloko toluka na vie na biso te pona nini so batie mobile ya sakasa wana batie na musique ndingo ngavuma 1000 francs na opona na nga mobile wana na fingi na nga musique ndingo tani mobile mais na opona na nga mobile modèle musique ndingo asotaka lobaka basoya zo pumbise basoya zo sauter bokilo ni nyanga ko linga mobile ya boy en plus o mona moi sona azavma amoureuse ya musique ndingo mama so yebi ko zaki amoureuse ya musique ndingo bo bandali na bolingo depuis kala e bongo oluka ko sa baba nani ko salisa mobile batu ba dépense ebele tia pese bongo libala poani so mona ko zana o mwasa ngi na musique ndingo donc tant yo zaki na mobile na wana mutu bande ko tromper zani na musique ndingo bandeko donc ebonga te ozo tromper ta mobile yango ozo tromper o tromper mobile atel pe mobile ozo tromper na ye alobi mobile nga pe quand même moi ça va mais ce que yo mobile no kuta na responsable ya mobile mo mona na photo na mwina ba vidéo poser au boy mobile na mama o regretter au moni coup de foudre kendaka et la mutu nyonso ozif coup de foudre yeliyo okomo mona nje lokola ko to bala na kana mobile to linga kana mobile otala to ti ko sala ba aventure na vie coup de foudre kendaka okoza coup de foudre bolingo o kanisa nje lokola na zwi coup de foudre bolingo belo mobile ondeko ausala nga mabete mobile aza angelu mobile alala na Yesu yo eko botola mobile ya batu na maboko ya mutu mususu musique ndingo azali déjà na mwasi na ena mona ena na maboko yo ye attention bobimaka na eza déjà le passé yo ye oyeko osundoli mobile no boy mobile na yo
Pe mariage yango eza na prononcer te po mobali na oti jusqu'à présent na ndimi te se boboya na se boboya ni te. Ale yo wana mbangu oye ko afficher na musiki ndingo. Oza aveugle to mama to oza vraiment mis polele to ozo mona to osango na ko. Oye na ko lelisa ka moninga mwaso botole libala na e. Otiki libala no ya poto pona kaka o lelisa mwasi wana mobala mpe na musiki ndingo. Obike ya mo des fois nazarasu na vena na mitali na miroir natali pe basi bandeko nga basi msu na mitu na biso basi tozala bongo poani. Biso basi pourquoi to milinga ate biso moko. Moi si omona na msusu oza mobali no a bien mais oké ko kwena na maboka mobali moko boye coup de foudre beti yo o miyeba lisusu te o se contrôler lisusu te o kanisa bolingo ane sa bolingo na yo ya solo or que bolingo ba jouer or que bolingo aventure oké kolinga mobali moko be mobali ko linga ata niveau mobali na ote mais coup de foudre et bossanisio coup de foudre et bossanisio nani makambo a peut-être qu'il y a bien na mutu na o mona on peut être vraiment contrôle ozo ba émotion tie liboso obi ke emoton conscience ezonga ke okomo mituna na linga mobala boendeni na pesa confiance na mobala boendeni ba mama totika sentiment bande ko basi des fois faut totika sentiment eza bien te kotala mwasi ona boena kotala muziki ndumbo ombe baza mwasi na mobali y a pas photo y a pas mati mende baloba kake mobali ataza cordonnier ataza mutapusu soka yebine ka koloba yebi kosola akolinga mwasi mobe ya chola telemisi epa lingi epa tie epe na ndako na ndimi yango vomeza ya solo comment muto bola oboya mobali aza responsable azomona na boza responsable okolinga mobali moko sotaka mobali moko atetukaka na ye olingo pesi epe bolingo mais monde les ana injustice makasi so ata muzeki ndingo azaki moko sava mobali kwa muzeki ndingo akabelo nini ndeko nanga mwasi aopesa nini ye moko ao vivre na matolo akopesa yo nini donc yo okoma moumbu ya kokabela ye ya kosalela ye ya koleisa ye okobandango lelo ma chérie okobandango lobiti suka okolemba tango kolemba o regretter mobali wana coup de foudre ane kendaka eza evandaka te ekendaka omoni coup de foudre za lokwa eloko akisi to ekeyo mona mutu miso efungwami oyo nalingi mobali boyende ni ngavo mana ko bimana mobali boy mobali moko boy asa piaker akokabela ta 200 euros 300 euros te okolingi po bebisa mobali akoki kozwala cha opposé oso botaki bana ozade na bana olozwa vie na sérieux oluka vie na aventure olanda mibala ba réseaux sociaux mobile internet olanda mobali pona sotaka pona pupolaka nzoto omoni epeke na mobali ye bande koza passe na mawa na likambo oyo na omona na kata réseaux sociaux obaloba mako matoi peut-être des fois eyokaka makambo mususu ezanga na otina mais okanti oyoka makamba bien misu peut-être des fois emonaka makambo ya mabe mais yokanti yango ozomona ngo eza malamu na moni yango vraiment ya solo vraiment epa na biso basi bandeko basi tolongo na ba distraction tolongo na sentiment olinga mobala okosombela te lamba te okosombela ta chemise te mobala atapo akabela ta 200 euros omona ngo ebele omona mwasi okazu mobala boya mipesi na ye mais omona oza mobali mobe apesa kokutu ba 500 ba 600 euros na facilité apesa kokutu bolingo ya solo en vrai ya intérêt te ozobwakisa ye ya lokwa mwasi wana mobala bien oboye pona muzeki ndingu azolando na intérêt muzeki ndingu akopeswa ata 1 te muzeki ndingu okuta kosalela eloko te aye na ye tout simplement pona kopie yo kobebisa kaka nani na yo réputation na yo koshina kaka mwa commerce ozosala wana soko kweya ke na ye mais omona mwasi okokangama na mobala boye na oki pasi mi ton ataki vidéo wana olati pe na voile mobali kuta so bota bana mibale mais alati si o voile o préfère okita na niveau assez ya mobali okolati so voile te mobali asotaka belle famille on pe lingi na ngo yote baboyi na bango balobi koza mwasi ya batu balingi na muzeki ndingu te donc comme sino muzeki ndingu mutu munene ka boy o comme sino muzeki ndingu mobali valeur ka yo moko boy c'est triste muzeki ndingu ano mobali limbisanga mais na niveau vraiment oyo ndenge okendela ndenge osotaka na ba jipo lataka pardon vous mena tula pardon boyete bana mama en tout cas na suki wana o amoni okota ya muzeki ndingu akofinga na yo po mafinga ngo pe etikala na koboma mutu te
na se nanga tout simplement ka analyse na makambo nga na moni eza no sense quoi moko biso basi to se respectaka biso tout mo to zara moko okwei mosala effort olamuki eza batu so mona olingo otali profil mutu moko olingo bi oyo meka magie to eza esolo olingo omona make mutu akosombela ata lipa te mutu akosombela ata kabelo te mutu akosombela ata mafuta te mais azolingo azomeka magie même manzaka pamba to tia yango 40 euros akopesa ata mbonga manzaka te mais azolinga yo azomeka ale yo pe mwasi omona ndimi comme senga ata 100 euros senga ata 200 euros ana ngote bandeko bana mama to fungula miso to tika sentiment mwasi aza mutu oyo omi pesa valeur pour batu ba respecter so omi pesa valeur te mutu respecter azate na oki pasi mingi na motema na makambo na moni. En tout cas, na suki na bandeko boza la brancher bo like bo partager vidéo massivement. Ba ko lo ba ke o zaka na musala o sala te. So omoni wana musala bo lukenanga pona tika musalo. Po so bo lukenanga te na ozalaka wana. Ba bo lukenanga nga succès. So bo zui bomoni place ba la kisa batu ba zo tia succès ya ofele bo elinga. Po ngai na ozalaka wana na besoin ya succès o kata bilamba te, succès o finga ba babilo ba komana na mirite, ba nzoto ba mama batu te, na zape nango besoin te na ba no swanaka. Eza ngate, wana ngate. Donc c'est ça. Na suki à la prochaine. Bye.